IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Na uteki mabondeli na bibwa na kozonga na ngai tango nazozonga na uteki prière. J'ai prêché à bibwa nazozonga nazwi ba transport ya ndambo tolobaka ya kokata nazwi na bibwa tango na komi l'aéroport fena tala bandeko moko badara na kiti na badara na koti natali bandeko moko fena tala na kobima na ngai na katisi na ngambo ya aéroport na kozwa ba taxi to bengaka ketch ba taxi avec un chauffeur moko un peu costaud avec liboso. Mais à ma grande surprise na kati ya taxi tozalaki na ba fille bazalaki misatu na ngambo 4 na koti na kati tobandi kokenda biso normal tozokende tant tozokende tolingi tokoma côté na debonome tokomi na debonome fille moko azalaki liboso akiti tant topusani mwa moke tokomi côté à Pont Matete. Et le chauffeur en question fallait qu'il ne vienne la victoire bishingate toujours qu'il n'onge la poilo na mona que peut déjà m'appelle mais papa tout qui n'est pas là tout pourquoi au coco talisusu poilo au teto qui ne poilo toujours qui m'a na uta kuzunga bwana mona kama mbuteshe zaki makasi na limite bon non na mona qui yango un peu suspect na bande déjà au sentir le mot bien té tant fille au sous azalaki akiti. Tant fille wana kiti côté à Pont Matete, garçon moko à koti. Donc deux personnes ba kiti, des garçons ba koti. Oh, parce que tant toni to emprunter kaka nzela à poilo na nzelo ekita nzela poilo na se na comprendre garçon mutu moso atem singa oh bon taxi yo koti bo ba telemaka ba directement. Je me suis ressaisi, j'ai compris que azo courir na danger. Tant ce chauffeur quitte sangai aote quitte sanga toko toujours ça discussion avec le chauffeur mbala moko azaki pene na nga akotaki abimisi mbeli na pistolet telimisi mbeli na pistolet alors bisoko meki kaka to bomayo. J'ai transpiré immédiatement na bandika ko intercéder na motema nazo ko intercéder ka na motema bando kende tokiti nzela polo poto koma ba côté ya 16e mais ezaki venga tout se diriger vers côté ngabwa na vandi moko ebisinga ya lobi to za na téléphone bimisa biloko nyoso za nango et puis soit téléphone ayo so za na mwasi bengai yebisa bango ya mbala wa suka yango yo bisika ba okende no ozonga te. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur Enoch Babinga. Peut-être raison à battre Oyoba, Julie Baku Yambala Liboso, Yakoyiba Nako Landanga Ina Mokolo Alelo. Oui bien aimé, nazana témoignage moko na lingina pesa biso bana na Nzambe et puis ezaka témoignage te eza mwa mokipe interpellation et on a bandana ina tikangonga on a saloboko na Nzambe. Saint-Esprit, je te dis merci, que l'honneur, la grâce te soit rendue. Je bénis ce moment, soit au centre de tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez bien aimé, Nalingina pesa moi témoignage moko moké pendant quelques minutes. El bosso nena ebisa bisulu komoko Nzambe oto sambelaka to kangama na makasi. Surtout si tu sais que tu pries le Seigneur dans les vrais kangama na Nzambe, ou bien tu sers Seigneur dans les vrais sans mélange kangama na Nzambe, parce que à quoi défendre yo na babaku na bitumba na mipepe na bambonge. Vous savez, Daniel n'avait pas voulu obéir à la voix de ses ennemis Yakohongumba mais la roi, et ses ennemis croyaient que Daniel lokola boyi bakobaki na fosse le bakuliae. Mais vu que Daniel il était fidèle avec son Dieu, il a tenu les coups et le Seigneur
lui a délivré de la gueule du lion. Donc c'est ça, bien aimé. Yango nene biso to kangama na Nzambe, to za na fidélité na Nzambe, to salele na bosolo. Et Nzambe wana akozanga te kobundela biso pe ko longisa biso. Pourquoi nazoloba makambo parce que na pesa biso témoignage, c'est que j'ai vécu hier. Ezalaki mokolo lobi na utaki mabondeli na bibwa et na kozonga na ngai. Tango nazozonga na utaki prière, j'ai prêché à bibwa nazozonga nazwi ba transport ya ndambo tolobaka ya kokata nazwi na bibwa. Tango na komi na aéroport fe natala bandeko moko badara na kiti na badara na koti natali bandeko moko fe natala na kobima na ngai na katisi na ngambo ya aéroport na kozwa ba taxi oyo tobengaka ketch. Ba taxi ezalaki na chauffeur moko aza un peu costaud azalaki liboso. Mais à ma grande surprise, na kati ya taxi tozalaki na ba fille bazalaki misatu na ngambo 4 na koti na kati. Tobandi kokenda biso normal, tozokende tant tozokende tolingi tokoma côté na de bonhomme, tokomi na de bonhomme, fille moko azalaki liboso akiti. Tant topusani mwa moke tokomi côté ya Poma Tete. Et le chauffeur en question fallait qu'il ne dise la victoire absingate toujours qu'il ne dit la poilo na mon équipe peut déjà m'appelle mais papa tout qui ne quand dira tout pourquoi au coco tali sous poilo au tête qui ne poilo toujours qui m'a na ute kozonga bona mon équipe embouteillage ezaki makasi na limite bon non na mon équipe un peu suspect na bande déjà au sentir le mot bien té tant fille au sous azalaki akiti. Tant fille wana kiti côté à Poma Tete, garçon moko à koti. Donc 2 personnes ba kiti, des garçons ba koti. Oh, parce que tant on est toi emprunté kaka nzela à poilo na nzelo ekita nzela poilo na se na comprendre garçon mutumo soit tem singa oh bon taxi yo koti bo ba telemaka ba directement. Je me suis ressaisi, j'ai compris que azo courir na danger. Tant que ce chauffeur quitte sangai aote quitte sanga toko toujours ça discussion na chauffeur mbala moko azaki pene na nga akotaki abimisi mbeli na pistolet telemisi mbeli na pistolet alors biso ko meki kaka to bomayo. J'ai transpiré immédiatement na bandika ko intercéder na motema nazo ko intercéder ka na motema. Tubando kende tokiti nzela polo poto koma ba côté à 16e mais ezaki vena tout se diriger vers côté ngabwa na vandi moko ebisinga ya lobi toza na téléphone bimisa biloko nyonso za nango et puis soit téléphone ayo soza na mwasi bengaye yebisa bango ya mbala ya suka yango yo bisika ba okende no ozonga te. La bandika ko intercéder na motema tanga isinga bongo na kina veste na kotisi na bando trembler na kotisi loboko na veste na bimisa téléphone na zongisi lisusu isinga komeka kutu kosala eloko te comme toi là qui pe nanga simba kimbeli. J'ai senti une force à moi lokola ka mobile. Je me suis dit ah toi na moi ba obetanga masasité parce que ba banga koto yo ekozala lecte directement na ke koto muto ala na mbeli na pousser muto ala na mbeli ale temps na pousser o arme chargée abi tozo bomao mbala moko to bandi kowela muto ala na mbeli sikoyo nazo chasko loboko na porte pour na tindika na fungola allez directement mosusu mpaka na mbeli ala betinga na loboko mpona tika moka charge bio lingi to bomba moka betinga na loboko tanga betinga na loboko na bare loboko lisapi ekataninga sur place mbele avec minu d'une façon incroyable katinga pela lisapi pia tant lisapi katinga na moni makila donc j'avais plus le choix
j'ai forcé encore davantage na comprendre te force mo ya kimakasi na forcé na simbi kaka bisika bafungola portier na tombolo kana na niati tant na niati bango ba comprendre que baza na danger on toujours que tout se diriger vers côté 16e. Je ne sais pas mes destinations, mais Kingabo Polo, quelque chose comme ça. Tout se dirige, on a niati porté fond, on a la Namiboaki. Directement, à cause de dimanche, nous avons qui pour les. Et ça, nous avons émotion directement à Koui, Batouba, Télimbando Benga. Bah, démarrer. Nandela Bakendaki, moi je ne savais plus, ni na Koui, Batouba Lokotika, Batala, Lobo, comme Lisa Pesangate. Bagangi bon mimi dans l'hôpital des bazunga batombolinga donc vu que ça qui a mon émotion j'ai perdu conscience donc na perdre connaissance na kola muka l'hôpital de ba comme l'hôpital donc ba betting ba anesthésie rapide on a fallu ba sauver non hémorragie na lisapi pene katani mobimba. Allez, après quelques minutes je me suis rendu compte de la muka. Nde bandi ko tunanga ba question. Nazo ko répondre il fallait na répondre dans l'esprit, na répondre dans nous makanishi na vandi, j'avais tout oublié, tita on a vandi nde muke ba pesinga I fontana meli na ba kisi ba anesthésie, ba betinga nde ba ndiko sala ba soin, ba bitu na inonte. De basalinga osalanga ba soin, salinga premier soin, dans une fracture na lisapi, de la lisapi elandi donc dans likola mbeli wana. Mais Dieu fait grâce et logo nazo komisaka nzambe que je suis vivant malgré le boko, malgré lisapi kei, mais je suis vivant, je suis prédicateur de l'évangile. To salaka musala nzambe de bandi ko tunanga na bandi ko zongisi mon esprit. La bandi ko rencontré bango comment l'affaire s'est passée. La ligne a interpellé bandeko nyonso en ces derniers moments, surtout bazora ba taxi, on n'a pas aussi les choix. Mboka na biso na ba réalité tout ça nango et puis même bakonza mboka vraiment ces derniers moments na kin en sécurité ils tellement makashi. Vous savez, il y a récemment on a tu kolanda ba audio moko awa bon to landa ka ba audio. Et j'ai compris à certaines choses, il ne faut pas tout négliger, toujours en considération. Vraiment, j'insiste, je suis le pasteur, évangéliste, prophète, Enoch Babinga, moi-même je suis témoignage vivant. Sabino, vous pouvez même vérifier. Bomona loboko na ngai disapinangeza ya kokatana j'étais à l'hôpital bisika ba memaki ngai donc c'est quelque chose il faut tous aller vraiment prudent mais Dieu merci je suis vivant donc Bible zolo bana biso na Marc chapitre Matthieu chapitre 10 verset 16 voici je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous savez, Dieu nous interpelle à la prudence. Il fallait pas boumaï bandakala. Mais le col attendant ne koka quitté, Jésus ne pouvait pas mourir. Yangomoni yesha sapa qui mettant on koka qui ben ko jouer na facilité pour dire quoi to uta mabele to zonga mabele mais il faut kufa na liwa ya Nzambe. Il faut kufa liwa ya Nzambe. Kolingate batamokili ba précédé kufana yo. Mais moi je bénis le Seigneur m'a fait grâce dans sa vivant et je me dis bato o ba s'échappe raté ba kendara wapi. Yango monde toujours remarqué ba enlèvement, toujours remarqué ba mort, mon amour choix ba ke na mai en tout cas, ils a vraiment pas si je sais que le monde des ténèbres télémi ces derniers moments makashi. Ba papa ba maman bandeko to milengela nazo zwaka ba soin et avec la foi naibiki nzamba ko tika bisote nzamba ko sunga je vais me rétablir nazo talaka loboko lokoli katanaki comment ba soigner puis ndi ba bibaluka batia moi Simon que le Seigneur nous fasse grâce donc voilà un peu
ngana bisa biso pe na interpeller bandeko ebele kozala vraiment la prudent, même dans le monde il faut être prudent. Le diable s'est levé ces derniers moments makasi koluka vraiment ko éliminer bana na Nzambe. Donc il y a beaucoup de victimes dans ce phénomène et je me dis bato yo ba meka ko sala effort te bato ba s'échapper te sur na bango ezala nini to kanzamba sunga biso to bondela pona mabota to bondela pona famille, mais le Seigneur nous a fait grâce. Donc voilà un peu na pesi bandeko nyonso mbote vraiment na bato basambelaka même pona biso de loin et de près. Et en tout cas botiaka biso na mabondeli nde na bisaka bandeko na biso misu bazaka libanda nous combattre biso tozobunda toi sur place tobundaka pona Afrique tobundaka pona peuple de Dieu bazala vraiment malamu pour que Nzambe apesa kimia même pour mboka na biso nous prions aussi. Donc voilà un peu, donc Nzamba pambola biso naza na bomoi malgré les fractures et le boko je sais pas avec la régie vous verrez peut-être des images comment bandeki ko salanga ba soin, comment on a cherché un peu ya ko sala ba première chose pour que le boko et ils allaient manger les sapipinans des katana qui pendant. Donc c'était vraiment terrible, mais Dieu est grand, Dieu est grand. Je suis vivant, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Enoch Babinga. Fait de ça une large diffusion vraiment. Na pamboli Maman GH, Maman Mariam Kamanda, na pamboli Papa Jean-Ladin Luanga, na pamboli Bandeko Nyos bien-aimé Mokili Ezamabe Makas. Le diable ces derniers moments a télémi azoluka vraiment bas sacrifice, bazo ciblé bateau pour que ba éliminer bateau. On doit être vraiment prudent là bas moyens na malade na nengenyos basé à côté les Makas. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur. Pour plus de détails, peut-être pour l'encouragement, pour les conseils, pour la prière, mon numéro c'est plus 243 89 50 79 749. Plus 243 89 50 79 749. Donc, oko zwanga moko nzambaza malamu. Donc, tant que j'ai fait un effort. Donc yango be fort na salaki nde salinga na s'échapper tout quand samba pambola biso pambola pe bandeko nyoso. J'ai un problème avec mon doigt et katana qui a katinga pena loboko, mais j'avais pas le choix. Mais le plus important que je suis vivant, que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Merci encore pour vos prières. N'hésitez pas à causer un message au samedi la pour la bichou tchaka bichou pe na mabondeli. La prière c'est réciproque. C'est comme ça nous aussi nous prions pour les gens et en d'autres la porte-parole pour bandeko senga le sambo. Zamba pambola bandeko nyoso nzamba mona bino. C'était un témoignage vivant. Alingaki na komisa penzambe pour interpeller lisusu bandeko sur la prudence. Que le Seigneur vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.